Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux à suivre toujours votre site que vous aimez bien. C'est le News TV de Christelle Arose Mamouliranium de la presse congolaise que je dis bonjour là où elle nous suit. Un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Hermax. Merci à toi. Merci aussi à Golo Mayala. Merci à Rocarmi, si le mignon garçon de Milouz. Merci aussi à Papine de la Messo. Merci aussi à Merveille Mouchinga, babi partenaire nanga mikolo bangwana Merveille Mouchinga, Eliel Makolo bangonde ba partenaire nanga mikolo yo baxela bangosko grand logo Rocarmier si le mignon garçon depuis la Milouz. Merci Nayo, merci aussi à Frida Kangaba Charme, Judith Ngoy moi c'est Pembe Babi Angandeko. Merci Nayo, merci na benyoso bazora toujours libaku et Rolanda Bisso chaque moment on a quatre sites Nabino Cell News TV mais commentaire Nabino ou même soubache la biso ya mabe o bolinga Nabino bolinga te parce que mutu na mutu azana ndenge na ndenge nzamba kela yo so bakela muke vana na muke na o bakela nga munena vana munena ngana nyonso yanga donc merci mais nga landa nga bino te mais yo siko dépense quand même moi connexion na po na landa nga merci moi musala nga o misala kolanda nga pe ko tshela nga ba commentaire à mabe bienvenue na émission na bino mukona lelo Art News mukona lelo toyo ya même artiste comédien o bolinga ke pe mingi Papa Liwa o azaka bongo toye ba sous position na été azana Sinark ya moto mona ki na bloka Sinark ya moto mona ki souté yango lelo na compte à CNews TV tembe bino Papa Liwa. Bonjour Papa Liwa. Bonjour maman Nangai. Van Dodge, Vanessa Moussao. Moi ça kilo. Moi ce qui dog. Donc nous sommes là na moni déjà NTP production. Papine sur la messe. Bipa ibazalina maman. Maman la rose. Bambote na bango ebele. Na pesi ba bonjour ba bonsoir na bato na biso nyonso bazora na biso partout na monde. En tout cas bato hiver bo mesana biso pe moi kaka donc ndenge wana changement bino hiver biso ndeta wa moyo wapi boni makamnyasa ndeti nini usala bo point batu makamnyasa ndenge Makamunyeso ya ça bien. Théâtre ça bien. Ngapena ça bien. CL News pe ça bien. Nini yo te ba sous position no te paliwa. Perception en vrai position au tika théâtre aux akana Sinark au sala groupe tondengeni. Omoni Sinark za Maison Blanche. Wani zandaku na sali groupe te mais nazana ngai nazali vie à moi makambo moko boyo na mo santé tukutumisa ngande et pour nazo yoka batu bazo benga na Grenoble la grande dame de Grenoble Jennifer Nkosi Bafana elobi papa liwe tozomo note na pharmacie kandenge nini Céleste yeba bonga maka nikensu bayaka nzamba poto alobi papa liwe tozomona tendeni na bio bongo Blanca Lupungu et na pesi pe mbote na petit frère na yepe azape azana kata Paris et petit nanga Armel Lupungu na pesi bango mbote bi place bazali papa liwe na bino yo en tout cas nazali moi santé mo ba déplacement dérangeant qui mais nazali na assuré que tout bana poto kalaté awa pe na kata CL News toko yindi saba biloko moko boye kalaté na zo sala. Oui toko yindi sa moi biloko mo na kata CL News kande za la poto c'était ça ba fan na biso ba abonné na biso nyonso CL News TV to pesi bino ba bonjour ba bande de déjeuner
ba bon dodo na erno sobokozwa peut-être libaku ya kolanda biso na site na bino oyo vraiment bolingaka mingi c'est le News TV quand tozo invité bino boya ebele makasi boya mipiku bo s'abonner belé toujours pour nous besoin d'informations vraiment il y a bien na katia c'est le News TV papa liwa siko tenu to siko mambo sérieux donc là na qui comédie non lo basko tant que papa liwa vraiment solo papa liwa to yebi bongo notre président bienvenu Caleb Tukeba na postula qui a sali propagande makasi mais à zuité réaction na wezakini ni pona bon premièrement eza nouvelle moko triste oyo komelaka biso jour ya publication ba résultat que président Caleb abima te président abatra campagne na ye lokola mobali nyonso pe koleka pe bato ebele oyo batangi bakombo na bango ebimi na baliste eza monde yango ndenge ezotambola baprivilégié oyo baprivilégié bakase oyo bakase baprivilégié to azwi te mingi bazwi te ye bazwi nde te na muhamba président bienvenu azalaki bavotaki ye biso malgré nga nazalaki ya funa me totinda bato na bato bafani na ndeti nga na fiti bafani na nga ya muhamba bazalaka na bacentre belé wana bazalaka na bacompilation mpe bamona comment président Caleb banda komene abanda komene badepute belé wana oyo bazwi mende komene na star na ndinga star ya kithéâtre ya star ya nini te na vote président Caleb bano mene ba mais siko poni bogenda otika dossier te na cour constitutionnelle parce que ba nyonso bazwa kite bagenda ko réclamer kuna bino bo réclamer kite so boyebi bien sûr que bazwi ba voix na bino ndenge ozolo ba ke bo batra ki record ya na moamba plutôt bo brata ki record kuna je m'excuse. Il fallait qu'il réclamait la cour constitutionnelle. Mon président Aza Mutamaïli. Bon, ngai normalement pour nabiso conseil de pesa qui est bon. Loko le lekindengwana. Eza loko la mutu bayibi mbo. Bakati yo maboko te. Balongoli yo musala te. To bapekisi yo kopte. Loko leza mbonga koya. Loko la président Caleb mutu eza. Mona bato tanga un jour à cause tu yebisaki papa bala terre au cause oyeleki eseleki tokanisa oyeleki te mais plutôt tobongama mpona koyeba parfois bafai esika ezalaki toyeba nini tokosala prochainement pour oleka sans problème alobi en tout cas na yoki alobi na peuple na ye alobi na bafan bosala calme mbala sima tokozwa na biso po eza nzela ozongi sima oyebi kosote siko président Caleb azozonga sima po na 2023 toyeba sikoyo ayeba kosote sikoyo po aleka député po tozaki na posa bato mayele lokola bango soki baleki bakolobela biso artiste bakolobela musala na biso na bakolobela musala na biso kande baloba mais deux misala à la fois parce que biso toyebi ke théâtre ya groupe Sinarc ndenge ezalaka likolo nango na makambo nango ezala subongo te kita maison mabese donc siko président Caleb akoti sous masolo politique on a poto perdre goût ya théâtre parce que ba théâtre to koma ekotanga parmi ba théâtre au peut-être ba tokozo ta temps ya kotala le ka ba théâtre ba Sinarc ba groupe Simba mais siko oponi ka deux groupes on etikala na kin otochela ka motema mais akota sumba balandaka deux chemins à la fois ndenge to ben na président wera betaka musique au monde kandezala mais oui et le bin de konangai Benjamin Chimanga na Londres Benjamin Chimanga na Londres le binin alobi ke na vie ya mutu botono na carrière na vie ya mutu il y a les hauts et les bas
succès ezalaka éternellement te. Succès et mataka et kitaka et kangamaka place mo. Sinark batu batala Sinark ngayo yu film oyo leka Obama makoto nous nazo jouer te mais batu bazo benga na degré mais impossible poto libanda bazo benga nga. Ufandi penze boy ale piton sa bengio na Belgique. Ufandi kaka boy Jean-Claude Trekede nzete ya mbongo wa bengio. Papa ni wetu somo na yote. Ba visele di bois. Na Royaume Pays-Bas. Héros dans l'ombre. Alors petit nangana monote. Nabi viens vous à la calme. C'est que sinon que l'andama. Donc pour dire que oui si kawana tozala ki kolo wana toza sonaté mais toza maintenir toujours position na biso. Ce qui les compté parmi trois premiers grands groupes ya Congo ah Sinar qui est parmi les trois premiers. Mais parmi les trois premiers, est-ce que le président Caleb Angar a la source il y a dirigé groupe, un député national, toi nga bandota la kama kamna babi non président Caleb le comme ministre comme honorable et fossé la biso kitanate est-ce que ton wana ngeza à la source on sait que ton gato perdre sous groupe Sinar. Maman Vanessa nakolo bano boy les loyo Mamula Rose Azate, Azoliambala. Est-ce que c'est elle nous écoufie? Jamais. Yo, Zano? Mais oui. Yo, Zali, aussi Mima Solo. Nengepe président Caleb, Alingaka Sade. Ce que Zouaki a commis député ministre. Sinark et Zali, groupe Yosem Nene, est formé Batou. Et formé Batou. Et puis, Missi, les lobes grand. Ce qui y a Zate. Le vice-président, Bazawana, Venanga Gilet Chibangwa Zawana, Libo Kapilipila Zawana, et aussi le vice-président Dingizoyo, il y a bienvenue na PCM Bota Zawana, Junior Kumbuso Bazawana Aigle, aussi La Roque Bazawana, aussi Maître Kobe Tox Bazawana, aussi Frère Jerry Lewis Mboui Bazawana, Frère Bob Kabisa Bazawana. Sinark elinga keza kaka Sinark. Oui, ye asasko akoyele sur na répéter mais coaching ibenge. Ate Julien Bosala boy. Te. Bo sala boy. Bo zong sa boy. Bo conduire groupe boy. Azate mais azo coacher. Empui aloba kangoke ata azui. Makolo na e kata nite pona ko ya 1 2 3. Akobanda ko ya 1 2 3. Poeza musala na ye. Théâtre n'est muté. Sali lelo Caleb lelo yo. Caleb azala Caleb le théâtre. Classe tangite. Théâtre muté sali. Donc ce qu'on a kaswa, alingaka tika pe théâtre té. Bon bien sûr qu'on tourner alingaka tika mais koyaka na ba répétition ko participer na ba idée ko pesa ba idée alingaka tika ngote. Alingaka tika ngote papa liwa question nanga musu ezaboy par rapport au kakandege ezala kaka tutuna rabino ka mituna to mona ki ba tu théâtre ebele ba postuler ki to mona ki président Elombe to mona ki président Caleb to mona ki nani Yandi Mosi to mona ki Lumusu. Tout le monde qui donc théâtre belé pourquoi pas bozu parce que biso to bi ke bino boa basta nous de bobenda rabato parce que ce président Caleb a télémito président Yandi Mosi c'est télé moment à fond là bato ba télémi bino bato ba full bokatani et lui ça bino non bon eza passé mais to le banine et ça nzamba linga kesala ndengwa nga nazana nga nanga te nazana nga nanga te nazana nga cour constitutionnelle te donc ba o esu bakati esi ke katami bazuite to popoli makolo na biso ka place to koyeli to bandeli kaka pe wana donc e kata biso makolo te kaka place wana to zuilité to ko bandela ka wana mais que ba pesa bino pe confiance sous te ba théâtre ba comédien na biso ba pesa bino sous confiance c'est pour boza sérieux te musalango bomo salango ka bongo yango ba population pe bazo se plaindre par rapport à ngo ba pia bino confiance te ozolo bila na ndenge nini sérieux te na ndenge nini bozo musalango sous na sérieux te bomo taka musala ba vie na bino ya ba poche na bino dernièrement na yamba ki comédien moko a ebisinga
ba neti ba groupe loka ba Sinark boza ba groupe peut-être que maman Olive Lembe ex-première dame na biso a sollicité bino mais mutu monte kenda ko luka ke ba produire bango aloba na mamelo monte a sollicité Sinark toi sollicité Caleb ata Caleb non to monete que maman Olive va produire bino bani pour votre information au moni tangu bakenda ki babengisa ki batu babengisa ka Caleb te babengisa ki ba groupe nyonso ba comédien nyonso siko ba babengisa ka kuna balobela ka makambo na biso Caleb azalati Sinark aucune personne azala kuna aucune personne azala kuna esika ba maman Olive bengisa ka bando bengisa ba comédien aucune personne à Sinark azala kuna aucune personne. Mais pourquoi pas des théâtres ezokufa boye pourquoi que sa maman sunga biso ne lo hôtel maman sunga biso ne lo hôtel mais mutu morote azo pesa ta idée wana po tozana bo mon côté bo sangani est-ce que yebi makambo lokuta na maman ezala ekomi makambo ba tricage ezalaki makambo ba tricage oh tricage sunde oui mais président Caleb azai kuna azalate azalate kinga katite azalate président Caleb azalate to mona batumsu basala muto Sinark moko to akenda je vous jure pona nini ezalaki ko leka de bouche à l'oreille qui pire na qui pire kuna mera atuna wapi Sinark baloba ba voyage bon ata mutu moko azate oh bango tu bazana to seke plus de 200 personnes to zalaka na groupe biso to voyage ka do to yoka nanu te biso na biso boyoka nyezate entre nous les artistes ka biso na biso bon mana donc c'est que nous débat ninga msune ba bomi Caleb po bi matin élection mais na le bien au moni mutema mabe oyo na éviter mutema mabe na éviter biso na biso bomana mais ndamba yebi tokozana biso bakati maboko te bakati mutute lokola nyonso ezali tokobattre sur prochainement tokoleka na biso Tozoma comédie bon moukier avec Papa Liwa et puis on se retrouve juste après pour continuer mission à Bisson. Yo Sani. Serenga. Oui. Alors bande ko ngai ndenge salaka kaka. Ezalaki na jeune garçon moko babanda kotanga université na fille moko mwana ya batanga ke sikoyo ndezala kaka mwana mbali wana azolinga ndeko nanga wana ya mwasi azolinga ye e bando simba te azotala siko vi tala kaka vi ya mwana mbali wana ndezala kaka mwa vi kaka itala kaka mususu banzela makolo kokende ba université ba parents ya mwana mwasi wana ba décider bebe nga mwana ba na poto ake poto mwana mwasi kande zalaka auti université kana makolo wana akomi na victoire ya mwana mbali yango afongole WhatsApp bazo solo na telefone na mwana mwasi wana bazo solo boy sikoyo mobali abenga comedy message alobi ono bébé obosa nanga sikoyo mwana mwasona azongzele message alobi ndenge za akomele siko na message ndenge za wana esko ndimi ngano to koma mwasi na mbali sikoyo mobali wana alobi do yo lo bakaka yes koma kaka oui mwana mbali pasu telefone akomi oui bandeko ani nataka na mvua boy muiba iba telefone tan muibi sikoyo na Joana bazo London papa siko Joana telemi yaya fina na envoie ni atana envoie muibe telemi bi olobi yaya envoie ni atana envoie muibe tali chombo anetika na envoie abi ekei abi okay J'ai un téléphone. Message de qui?
En tout cas, nakanisi bana poto basa déjà kusepela. Nikensu bayaka nzamba poto. Nzamba poto bilamba na bilamba nikensu bayaka di. Mfuma mputu. Alobi kalate papa liyo album nanga ezobima. Bilamba na bilamba. Bozela. Nikensu bayaka. Nikensu bayaka yeyo. Vanessa lobi solo la. Nikensu bayaka. Nikensu bayaka non zela vraiment Nikensu bayaka. Sola poto donc ça a vraiment plaisir vraiment mingi papa liwato comment qu'il a biso na suka émission na biso Air Max c'est bon message ni on lancé na ba ino so bazali branché belé pour na kolanda yo numéro de contact na yo moi dédicace parce que déjà au bois qui déjà batu. Bon d'abord merci ndengo yembinga na CL News lisusu na pesi merci na batino so balandinga de partout na monde. Na bungi te nazali du fait que moi makambo kaka nde ezalaki mais ce qu'on azananga je crois qu'à la tête déjà bozomo na biloko makasi merci partout bolandingai et ya nanga sele di bois na pesi mbote bipa yozali Esther Rodriguez na Royaume Pays-Bas na ville ya Amsterdam na pesi mbote na pesi pe mbote lisusu na vie nanga ale Pitons na Belgique mbote belé vie nanga Jean-Claude Trekede nzete ya mbongo mbote belé J5 Kanu J5 Kanu le mystérieux na kati Australie bambote belé papa na Placide na promesse ngoma bambote belé maman Jolie la belle maman na Jérémie na Jonathan na kati ya Liverpool moi sandondo dikuta banzamba Liverpool bambote na bino belé Jennifer Nkosi bambote belé pa yozali na kati ya ville ya na ville ya Grenoble bafana bambote no yangwana bambote belé pe na moni ndeko nanga comédien papa lianzi ata ya boki sanga ya menga na pese mbote na sepela kane trop quoi donc bambote belé mamu mamu bambote yo ba benga numéro nini en tout cas ba ono so balingi ba benga ngai plus 243 89 164 99 31 plus 243 164 99 31 WhatsApp nanga pe ngwana bokomile ngata na WhatsApp na pesi pembote Nikensu bayaka sona bandeli Nikensu bayaka kalate album ezobima 100% bilamba équilibre kalate ezobima ayembela kanta yalala les grands sapeurs eyokana bambote na bino ebele ye moko mwana Londres solo Benjamin Chimanga papa liwa pesi mbote na kati ya Londres en tout cas ngana bino kalate tozaza na bino quoi. Merci beaucoup Nabaino Solozaki vraiment et belé pour on l'a vu de partout dans le monde. Merci na émission Kitoko et ça rabino vraiment plaisir mingi. Merci à Christelle Larose mamulirani de la presse congolaise à Papine de la Miss et merci Nayo. Merci à Rokar Miezi le mignon garçon depuis Milouze. Merci Naïmo Mervedi Mujinga, merci na Eliel, merci na Naomi Tabita Chilo, John Lumpungu Boza vraiment et belé na lingabino mingi. Merci à Isra Soukano, merci à Lider Ferré, merci à Francine Waza, merci Nabi Donyoso, merci à Frida Kanga Bachamé, merci aussi à celui qu'on appelle Judith Ngoïmosa Pembe, merci à toi. Merci Air Max pour les images, merci à Goulam Mayala. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt, bye.